notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà balandia info 16 mbote na bino esika bozali esengozaka ya biso tato ebike boza ebele kolanda biso na émission oya kitoko boye émission ya bato ya mayele émission oyo pesaka bino bwania pratiquement 2 mois na ndambo omonaka lisusu papa wa Sambulwa te bamisu batunaka papa wa Sambulwa a voyager to akenda wapi baninga mususu tina bangola babenga nga balobi yango papa comme existence na ye ezozala lisusu te est-ce que akufa te ou bien bunga na yete atika biso kaka ndengwana na yango lelo esali biso lisusu esengo makasi kuyamba ya biso papa wa Sambulwa na mikolo ebele otokutanaki na yete na kei kopesa ye mbote papa wa Sambulwa mbote papa na ngai bonne santé bon mangolo ya nzambe sikoyo mwa rétablissement ezali c'est so moni na koki koposa na soupe be na bino bato ba se dérangeaki makasi na yebite soko ozalaki informé bato bazalaki babengaka yo nano na telefone bazwaka yo lisusu te bamiso balobi ndenge oprometaka bango jour mosusu kovoyager na yo ke na yo Angola ou bien okeno mboka mosusu bamisusu pe balobi est-ce que akufi te parce que azalaki na bitumba na Satan. Matondo mingi kutu tito lobi 2 mois na ndamu to salaire. Oui, plus ou moins 4 à 5 mois na koyi koloba. Non, non, 4 non, 3 mois. 3 mois. Oui. Bon, et là qu'on ne sala ki absence na ngai liboso ya mokili. Moni ko fongola kilongo ezalaki na ba problème makasi. Na satandaki te ke bitumbe ko kozana niveau wana. Na yebi ke bitumbe zalaka nango mais ya niveau oyo en tout cas mbala liboso. Nga satana bimelanga mais zaka bitumbe makasi boyete. Mais ya tout oyo parce que c'était prévu ndenge na kotaka lo sambo pona mboka oyo nazaka plus ou moins 1 mois et demi pona lo sambo. Na kotaki parce que message nazwaka bilaka ya mvulusi kimbango ya indépendance spirituelle et bebisami pour alors ce qu'indépendance spirituelle s'est déclenchée mingi bakokufa or que bango mokila molimo bazana posa ko libérer nde biso ba noir na kata boloko tozali pour to se retrouver lisusu mais nous les Africains surtout que les Congolais tozaka ko se plonger na mabe na makambo ya bomoto nde mokila molimo exige kingai ndenge na kota ki bon bima okende ko fungana na kilongo esila kana mte bima ke ko fungana na kilongo pe tambusa sango sikoyo etambola bisika nyoso bande kono ba indo bazali petit na ba province. Bon, première chose to laki na posa to fungula kilongo to yaki ko cha date le 16 septembre fallait to fungula kilongo et ko arrivé que ndenge kilongo sila kite matondo na bande ko mususu basungaki to komi na niveau to komaki omoni osali calcul bi ke etikali 100 francs pour kilongo sila mais tant obani ko somba biloko o senti pe que silité tila le loso ke yo ko mona même ba toilette silate makabo beleza osilate alors tu es ko prolonger le 30 obligatoire n'a pas qu'il pleuve qu'il neige ne sait pas n'angani sur le sanga boligo et si les silaté n'a ko fongola voilà on doit déjà la émission c'est ça
nde eye koarrive ntango te okoma le 26 nalali na tongo nakolala na ngai po ntango tobandi kotonga place wana nazwaka vision moko na bimi namoni basoda ebele babengi ngai babi mokonzi azobengo nakei mokonzi anga avandaki lokola na sanzete me na bakiti ya bakonzi wana nakei nasaluye abi komeka kotya makolo place wana te misala nozosala oyo soko continue okoyeba nasutu kaka vision c'est so moni na kotonga angara pamba papa po bato bafungola motema makasi naye comprendre ke bamingi oyo bakangi motema baza nzambe mpungu te ozomona papa po esika ne ezali esika tokokota mpona kokumisa nzambe mpungu esika kobondela mpona bapasi ya bato kolela mpona bato baboyi kosunga la majorité des personnes baboyi kosunga mwa minimum oyo basalaki etika nzambe mpungu atya bango loboko ya nguya na mwa moke babimisaki po tosala bongo na bamisu mpe basesakrifiyaki nzambe mpungu asakomona bango po na nga mongo na kotongaki elongo te po bapekisanga nasala te nateka te doki soko etelemi eza kaka baoyo balingaka ngai mpe balingaka nzambe mpungu mpe bazanga na mposa nasala misala et c'est ça alors nalali na tongo le 26 bapartir ba 9h na se ya vision naza kozwa bayebisinga ke non Jésus atelemi na porte ya kilongo na magicien moko alobi komeka kotya lokolo kuna te Jésus kaka Jésus azaka israélite azaka italien italien bayaka na ye na ndenge bayaki nango siko ntango bayiki kokolonise Israël nde siko bamemeli biso lokola wuti Israël oyo Jésus atelemi wana na magicien moko babi komeka kotya lokolo te siko na vision siko na vision nga na bimi kobima na bimi na porte ya lupango na bandi kokende na porte ya kilongo natala nano po tosaki déjà ke tofungola le 30 le 26 nga nazozwa bilembo wana directement ntango wana nazoya Jésus amoni nga na mosika abandi koya na magicien papa na nsima na ye foule de personnes na nsima na nga moke bato ebele kutu limite eza te donc iple kenda na nsima omona pake foule omona limite te ya bato ndenge ezala soko otemi nosi ezomona limite te me na nsima na nga kaka bato moke wana mosika azoba yo napekisaki yo ofongola esika oyo te olingi ofongola ngo lisusu mpo sambusa ngai obimisa basekele na ngai lelo oyo nakolakisa yo suka na yo lelo bato na se bazoganga papa wa sambulu asuki munoko apamba Jésus moko aye munoko apamba ntango baye bakomi bango mpe tokutana na bango wana longo na porte ya kilongo mponga nazoya ye mpe azoya na magicien na croix na ye na bible Jésus mais magicien alataki chaînette ya croix na croix na loboko ozomona ndenge magicien azalelaki baza koya wana baza kopamelanga ta tokomi pembeni Jésus abandi kopamela ngai na magicien wana kopamela ngai mpe na bondeli nzambi mpungu mokili oyo eza ya yo ngai nayaki na misala oyo moto otindaki ngai oyo aye kointerkale ngai nasala misala no te tumbo ebandi ngai kala soit disant Jésus alingi te kombo na yo etambola mpo mokili bagumbamelaka ye totikala ntango nyonso baesclave mpe babola yango wana lakisa moto wana oke moto otinda ngai na kombo ya mfulusi kimbangu Jésus nzambe alelongwe oui nzambe mpungu azoyoka ngai bana na ngai nyonso alisanga bolingo bayi message oyo nzambe alelongwe atikali kaka lokola ndenge babakaka ye na ekulusu na croix nde ntango nzambe alelongwe na beleli lisusu na kombo ya mfulusi kimbangu azwi croix abeti ngai tanga beti nga croix akwei abandi kosala neti mutu moni mutu mwana soko bele mala ndeke magicien ya takenga na beleli na komba mfulusi kimbangu magicien ko ya kufisi place na sutuka na vision ba 9h mama luzolo sala muka kina ye mais azonga ne kana mbetu mazaki ya kulamuka na muna muni maluzolo tamaka na utomona boye awa soki cameraman akooswa ngai kopusa na malembe malembe esika ezalaki grave oyo ezalaki lokola eboma ngai awa omoni place etiki noire makasi oyo mpo banoire eza 1 2 awa na ekiti te eza na libanga awa
ok matondo mingi donc awa siko esali ya esalinga mwa pasi esika bebetenga kwande awa penza nde nazwi miroir natala esali rouge lokola makila mepota te na minti wana bandi koyoka malili ya kati mbala moko grippe avant d'abord tokoma wana niamu tabimelaka nga wana beta dali selon bato bayebi oyo na bundi na niamu na abongwani mutu na boteli masasi pa munduki pa policier moko na mona ki pembeni na vision na beti niamu akufi na tongwa na lamsima luzo mazo babima na sima kota fenêtre na chambre bake kutania akufa wana sina beta li selon nango na ebite sona mbeta kango déjà ngalelo ndeka na yo lelo bana ndali sanga bongo bayebi avant d'abord c'est ça qui bon niamu akufi physiquement ce n'est pas dit que donc on a une vision na bomi niamu makufi physiquement na fenêtre na chambre niamu munena mbala bon sikotango bango bakoyi wana ndenge croix nezo ngai esali ngai mo rouge na tali na miroir fièvre bandi grippe makasi malili na bandeka kati na zunga kolala fièvre mati na komo na poka bo gonflement papa gonflement moko na tinde bana nanga sanga bolingo baza bazwa ki video na zali na voyage ba msuba ba benginga ko benga pe wana kuto ba mona ngane zake bandeli osomona siko ba koto nyonso cameraman na biso mera ko zala boypo amoni saka pe na biloko wane mona oui akoji ko zala pe boye ko za malamu mingi j'espère que papa on a tindela ki bana na lisanga bolingo zaki lokole bandeli kutu papa kanza soko tungisanga mingi papa wa sambulwa tindela nga su photo ndenge komi na ndoko linga te po sala bango somo donc tina mutu soka zui awa gonflaki ce qui bozoko zwa ni nango cicatrice pesomona et gonflaki lisusu makasi et ko gonfler wana papa et permettre ngai te minu et marcher Gabriel ko sala nga na se awa moyo mela tapotopoto ezate moyo marcher ezate yo mutu polinga kolia te le roi kutu bena saka na petite et hier suko bala na penza na zaki na souffrance elongi ko vimba wana na itam na zalaki na bi qu'il pleuve qu'il neige qu'il longo ko fungama pour lokola surtout na mona vision ke na fongola kilongo te na itam na zali basali boy pona ka soni liboso ya bato na fongola kilongo te na ko kende ko fongola kilongo le tana ngai onasa na kendaki na sengi molimo nzambela tangai pona physique ngana ko kate na fongoli kilongo premier jour wana ezalaki manifestation to fongoli pe kilongo et si na sima ko fongola kilongo papa ndeseka ki so grave bitumbe lisusu to fongola kilongo mercredi bongo vendredi papa na mona ki fin du monde na ndenge ni mekana ko papa elonge gonfler makasi mbange tenga minge ke kote moko donc moyo zota brosse même maya pamba pona komena na difficulté motema sikoyo ekomi kosala donc moto osomona mais mal zola epa na ngabi papa bondela ngana bité etumboyo nakie ko yiba teza pona musala nzambe mpo soki na ko bondela pona batu musutu pona likamo susu mais pona maladi wanga oyo ne ta oyo batakenga na ko bondela te parce que nzambe punga tindinga na misala oyo ayi ko takengai alingi te kombone kende liboso etumbo eza yanga te na loba ke nzambe big stay yemo ko ibike na musa na tindaki ngai na ko bondela pona ba sujet musume pona sujet oyo na tikala ka ko gumba mate na bondela ko nzambe talanga boye makam na wuto mona rien on comprendre na tikala ko bondela bongo ti soki na ko gumba na ko bondela pona makam su pe ko vanda na so gumba mo bondela o banga ondeli et mode de tête si papa yasuka omoni et bongo maigrissement papa nzoto sila kiti na suka ngai loko ekamwisi ngai lobi na benyo yo mto benye ngai olobi na moneti to sala émission te après mo websinga hotel ngana ko tika ko sala émission te pona état physique na ngai ngana za mamba physique ko totali ngai te yaka to sala émission oui mais bakondima wana ke ozuna physique na yo tiki bon omoni devant masi comme maliboso batu bayebi na position oyo bayebo na position mususu
et bato misusu bazalaka ba comprendre malamu te. Mais ce qu'on a natali on a ça pour nous un message to pour nous relaxer santé physique na ngai, posture physique na ngai. Naza messager. Neta on a lokola na kwa ka fungula kilongo. Et sengeli to ça. Fa to ça la samedi. Mais ce qui na benga ki o lundi, au samedi sikoyo gonflement oyo ezalaki awa. Donc oyo samedi on ezalaki ko fimba makasi. Donc tant on a zo ki décision ko lobake lundi yaka to ça la kaka. Ndena moni lobby ekiti le le kiti mo ke mais ezana. Et ce qui cameraman na zunga o mona ke nazana no conflit awa. Et na surtout na katimbo meza makasi. Et nazana no ya kofimba. C'est ça. Mais nandimi na sa l'émission na biata na tango moke pona na poate. Nde naza boye po bato bazalaka nango. Naza na côté. Voilà, maleme poto kindaka. Papa Nzuzi na pare apesa ki ombote. Matondo mingi. Apesa ki ombote na moma oyo ozoza okurato ozalaki okurate. Lelo otozoloba likambo ibisaka biso kala que na Rome bientôt bazo officialiser libala ya ba homosexuel. Na minute oyo tozoloba libala ya ba homosexuel do mibali na mibali babala na basi na bati babala na ezaki na no bazo ko échapper yango moke mais lelo eza officiel. Na modèle wana ka totuni est-ce que promesse oyo Mvuluzi Kimbangu apesi biso to apesaki biso ekokokisa makaka ou bien ekobebisa makaka? Matondo mingi bandeko na ngai nyonso bolandaka ngai na kati ya mokili pe bana na ngai na lisanga bolingo otobengi to dikaba solwa na pesi bango na nyonso mbote lisusu po wana to bandaki na ko expliquer état de santé na ngai na ko sanga te ko pesa susu ba couple na ngai papa Malosi na mama Basadila na papa Piana pe na mama Bombolo ba bela yete poko ko ozomona na tozo la kana bango na pesi mama Bombolo na papa Piana mbote na mama Sunda pe papa Lokoko Mwamba ba couple ba sepelisa kanga mingi na lolenge oyo bazalaka ke balandi batuni. Mais mikolo na moni papa Piana na mama Bombolo tamoro ezaki mwa mingi. Pourquoi ne tanga nazalaki ba comprendre que papa zoko sola te. Mode de tête ezaki makasi pe bandeko nyonso o bolanda kangai bobenga kangai bondima ngai bosali tang na bozunga te boko kotinda ba message boko yuko sala ba appel bozunga te nazaki ne tamoko ya critique nazana bino lelo oyo makambo nyonso ezongi soki bobengi ngai boko zwa ngai soki bozunga te botiki message na kosala rappel ndenge na zongi na émission na zongi na makambo nyonso na téléphone po mingi ba se lamenter ko yambate on a papa et tazo senti que téléphone yango nezo sonner mais moi aussi mbango ezate je suis resté collé toujours au lit vous comprendre donc parce que na ngine tamoko mabe donc ba comprendre ngai pour moni mutu neta on azake 5 ba repos pour nana médecin te na melaka kisite na zokatonga te médecin nga mukila molimo pour battre ba balobanga na bango atapesi so ba pesi proposition aucun hôpital aucun na yote donc ba vandaki na bango te l'hôpital na aucun dété et balonde aspirine kutu no melate alors tamo rezomaki batu mingi tonoko sola na bango te ba o yangai kati na lisanga bolingo bebeke papa ne to azanango to tungisete ozomona yango na donc bino nyonso bozwanga na téléphone te en tout cas ma numéro nanga toujours ezali papa asambulo yeyo liboso na bino donc turo yo makambo nyonso efungwami et c'est ça donc na bilaka ya Mvuluzi bilaka Mvuluzi Kimbangu yango na oyo wasambulo azonyoka mela parce que soki na kotaka liboso 1 mois 2 mois pardon 1 mois et demi ezalaka parce que bilaka ya Mvuluzi Kimbangu bebisa mina explique ki mone bandeli ndenge batu to sumuki makambo se bebe aussi que défense on eza pona biso Mvuluzi Kimbangu azonyoka mate nzambi punga azonyoka mate nous les africains de tozonyoka ma sikoyo mais tozana ba distraction ko kumisa ba des étrangers ko adorer bilamba ko adorer nzoto ko adorer biloko kolia mobali to pe mwasi po mobali siko azokola sunika zo musala po bala mwasi susika siko akoli azo mobali abanda ko bota
Moi, total, tolandara. Or que l'homme a été créé principalement dans le but de glorifier les pères tout-puissants. Donc, tokela ma pona kokumi sanzambe, mais biso tokuma kokumi sa basi, kokumi sa mobile, kokumi sa biloko ozanako. On se comprend. Na yango bilaka ya mvulusi kimbangu epepi samaki. Nde batinda ngana se sacrifier pona kolela, pona makambo ai. Kende ofungola kilongo. Et banda ko panza sko sango. Ndenge na zabwe lobby nazo kende sala contrat na BRTV. Na ke sala contrat pour ba moyen des suffisant. Pour ce ba moyen zaki suffisant, lingana kende suna télé plus pour réalisateur ou ta télé plus akina ndako. Na ba chaîne mususu po omoni na makolo naza na ba mbongo ya okende na ba vionté na ba pays to pe kokota na ba province na mbongo te. Mais média et panzaka sango sikoyo YouTube et soukra mingi na bato baza à l'étranger. Awa en Afrique, na Congo na ba village, na ba province, na ba pays Afrique pour ba côté na YouTube méga ezala capacité. Donc il y a moyen ko multiplier ko panza sango, il faut na kende na média lisusu na kende ko multiplier ko panza sango. Nyoso neza pona nini po batu, tote ya batu, to la kisa batu, batu ba bongama, bat longo na buzoba, ba longo na distraction, ba longo na masumu, ba longo na mabe. Na yebisa bino bandaka la système o ya opposant. Ezali mabe, opposant ya kozala pona ko telema. Ke eloko ebongate pona yé akoka toujours kozala un jour na bokondi. Ozomona. Donc eza mabe déjà biloko na nyonso. Na lobaka boye pendant que Kabila zaka na pouvoir. Atatu zo ken élection nga ba combattant baloba nga yo liaka mbonga Kabila te na tikala ko lia 1 centime Kabila te. To tikala ko kuta na Kabila te. Est-ce que zo kanga papa? Très bien. Ah. Na liate mais biso tozali ba visionnaire. Na lobi boy, na lobaka bien. Kabila ndenga zana kiti boy. Ce qui présente monsieur ko remplacer Kabila na élection. Passe na biso ekobongo na lisusu. Passe ya makasi. Vous comprenez? Pour mo kondio ko kamba mboka oyo, akuta na élection te. Pour mboka oyo zabilaka. Vous comprenez? Biso poto kangolama eza kosenga nzambe moko acha roi divin. Roi divin niko la sani. Mo kondio oyo aponami na batute. Omoni sina nango na lingala. Roi divin elakisi mokonzi oyo aponami na batute. Oyo mokonzi basoko pona manase scriptin. Na voté kingai na voté kingandi. Na élection motomoko omoni politique ezani. Politique ezali nanu art de menture, de terre politique. Politicien ne soko yasu kazulu ka poste moko boye, même ba otomona ka ba député, ba odile ka ba veni na ko bongisa, na ko sala boye, ceux qui na ke na parlement, na ko défendre bino, boko mona changement ko kota, na ko tila bino ba mai ba courant. Ba le baka bongo te papa. Mais soka ça na même quartier, soka zui, quartier ne ko mabe, ake ko luka kombe, ake ko luka ma campagne, ake ko luka mo fleri, ake ko se réfugier. Et si ka la kaki batu no kopese sengo, et sengo ya kati. Dede président soki azosa la propagande na ye. Toyoka ki na cholité et loko liboso tseke dans le baki. Le peuple d'abord. Oui, mais pendant tout cet temps à pouvoir, le peuple d'abord oui. Mais le peuple maintenant. Tozonyo comme hein, matondo mingi. Au moment na kati élection na propagande mutonyo so ya kapesi ngana ko bongisa ngana ko sala boye ngana ko sala boye na ko sala boye et le blanc mobutu batunyo so bakufa pa na ko lamusa na discours mobutu aloba osomona mais en réalité une élection en Afrique pays moko te tikala ko bonga na nzela élection. Voilà papa wasambulwa toujours dans oyozalaki na mabondeli dossier moko ebimaki awa ezalaki ya kobenda na pena tozali na posa vie na yo men ndengo ozalaki te ezalaki pe pasi dossier minembwe bazwaki ndambo don minembwe oyebi yango eza na Kivu kuna bazwi yango bakomisi yango commune ndeko na biso Robert bakendaki ainogire yango bitikali kaka babita ya kote kuna oyo ya RDC baba na remettre bango ba nationalité ba vivre pena na mboka bazana na bango kimia dossier ya kiti na parlement ba député et kotisi mobulu siko c'est na nini so indépendance non et c'est nga kina no indépendance et comme na no commune
elongwe territoire te komi commune selo badire ya bato ke lobi mpo bakomisa yango pays donc ezo indépendance siko motuna na biso tolinga totuna papa wa Sambolo eza boye bandeko oyo ya Minembwe wana baza bandeko na biso penza atake baafricain ou bien baza bato oyo baza bandeko na biso te oyo bayesi koyo to bazalaki nami oyo baza babita Minembwe to ba oyo baye kosakampare na Minembwe voilà ba oyo baye kosakampare na Minembwe oyo baka Afrique biso nyonso to bandeko oui voilà ba oyo siko baye kosakampare na Minembwe baza bandeko na biso to baza bandeko na biso te matondo mingi papa j'espère que baza bandeko na biso parce que biso ba Africain tuuti na kokomoko mais limite pe zalaka même si cousin na yo akoyo ko ya jamais na ndako na yo akoti na chambre na zunion swalingi limite faut ça sikoyo quelque soit ba bandeko na biso mais toza na limite to na ba frontière mais tango yo ozo loko oyo ezalaki na kombo noté donc tobimi obimi loko sakampare nango et comme déjà mabe vous comprenez même chemise na yo papa ngai na ye chemise na chemise no chaki na senga na zwango oyo kanga na zwaki yango sans que na senga yo et comme déjà mabe quelque chose tout ça bate omoni et loko déjà oyo ya yote aux yeux sengité comme ils volent to ko sakampare nango vous comprendre et loko na siko na kati la bondeko ko kabola bondeko e ko chabo kabwani kati na bino mabende yango wana to za bandeko bien sûr mais Rwanda basa na pays Rwanda babita kuna ke soto bandeko mibana territoire na bango privé biso pe na Congo RDC to na territoire na biso privé on se comprendre mais siko so komi biso awa na Congo to kende na kati ya Rwanda to zoma parti moko boye biso to kende ko sala oyo biso to na parti wana au moins que comme déjà na ndenga mabe mais kuna na kati ya Rwanda ba Congolais bazali api ba Rwandais bazali mais Rwandais soka ya wasombi lupango na ye atongi ndako nena na kobotola on se comprendre mais oyo komi ke baye par la force bazui yango ba telemisi drapeau wana de komi loko ya mabe mais wana siko ezali makambo ya politique biso siko to ba politicien te moyo to fungola muzinda likambo oyo ezate matondo mingi voilà to koti siko na série na biso ya mituna papa nzao na Angola mbote esika ozali alobi boye bakoko na biso bozalaka semaine ya 4 jours donc na bakoko na biso semaine babano sala ngo ezali 4 jours pour na ko respecter journée sacrée mercredi sikoyo ndenge to koma na semaine ya 7 jours eza kaka ndeko donc semaine ya 4 jours wana ezali pour ko respecter journée sacrée so ndenge 7 jours wana oyo totikala nango wana ekotikala kaka ndenge wana to ndenge oui parce que mon état au pays n'a pas comment qui christianisé colonisé dominé par les Européens par les autres peuples et quoi arrivé que bah il biso calendrier romain de mutana 7 jours au sommet il y a mutana 7 jours mais biso Afrique mbatora na calendrier à 4 jours netangeli na biso ezalaki tsona nkenge kandu konso on a dernier jour de la semaine na répondre papa na biso apesi mutu konso on a dernier jour de la semaine donc journée sacrée pa na biso on se comprendre moko to ko tekate to ko sala te to ko pesa moto te to ko pesa bana nzela na classe te et ça mokolo ya kokumisa nzambe on se mona mokolo ko rendre hommage na nzambi pungu tulendo journée sacrée na biso ba africain nyonso yangwana siko tant ba romain ba yeli biso calendrier Grégory premier oyo ba salaki azalaki italien ba yesikoyo ba imposer biso 12 mois comme et ça représente na 12 dieux 12 dieux à savoir 6 dieux et 6 déesses et dieu azana féminin asa sous la masculin vous comprenez les dieux minuscules autoki les dieux et dieu supérieur il va te bengi Zeus. Est-ce que vous comprenez? Tu vas bien 6 déesses, tu as Aphrodite, tu as
Athénance te obungisi ngai place mona te tozana Athénance toana ba Aphrodite tozana ba déesse de la mariage nani oyo les meilleurs pour le pire nani ba comme ndenge kiminga mingi hein ba tozana na ba die tozana ba Phoebus toana ba Païon toana ba Arès toana ba Hermès hein donc etc. Donc les dieux grecs et romains totalité na bango salaki 12 nde ba eli biso 12 mois na kopesa ngoni na décembre na détail biloko na mingi voilà vous comprendre alors si ko calendrier semaine o ba eli biso lundi ti dimanche nous sommes tout temps ba démon tant aux autant déjà lundi aux autant démon ligne autant mardi autant démon mars autant mercredi autant démon auto bengi mercure aux autant jeudi démon auto bengi jupiter autant vendredi Vénus ba ça ba supérieur ba tête ba leader na kati ba planète wana to autant samedi to autant Saturne et dimanche Sunday vous comprendre tout ça pour adorer ba esprit vous comprendre sikoyo biso na bokoko na biso to salaki na 4 jours premier jour deuxième jour troisième quatrième premier to tangaki nsona nkenge nkandu et konso dernier jour de la semaine pana biso yango donc biso pona biso to tangela ngo ndeke wana mais pona bato na ba yebité batanga toujours 7 jours ya ba kena ressemble la dimanche le dieu du soleil Sunday c'est ça voilà Papa Nzao toujours na senga ba précision et pas na yo moko Papa Nzao albi pona nini Papa Nzao hein wana ekomami bien Papa Nzao azana ba vraie photo mais na moni awa idée za yaki neti papa wa sambula pa lobi pona nini Papa Nzao azana ba vraie photo mais yemoko Papa Nzao ako malsu pona nini Papa Nzao na ba vraie photo et wana siko façon la question voilà Papa Nzao na sauté ba mituna na yo bongisa ba mituna po na ko kotuna yango ezala bien alobi boye 2021 eza année oyo RDC et RDC akozwa indépendance spirituelle indépendance spirituelle akozwa leadership ya Union africaine selon leçon nini eza na kati po eza pe 100 ans ya Mvuluzi Kimbangu papa alobi nini pona yango 100 ans Mvuluzi Kimbangu eza na 1921 et pardon na rapport pardon pardon 100 ans eza na 1921 premièrement et 100 ans existence de Mvuluzi Kimbangu non 100 ans banda tika biso te 100 ans banda tika biso 100e année ekozana 1951 donc ils ont même pas anniversaire ils ont même pas existence oui parce que Mvuluzi Kimbangu a couché le 12 octobre 1951 100 ans naye ekozala en 1951 nde siècle nekoki na habité question soit poser ndenge ni oui yango yo alobi banda tika biso mais existence en Mvuluzi Kimbangu siècle c'est le cas Mvuluzi Kimbangu abotami na 1886 lelo to na 1900 et 2000 combien 2020 OK mais misala na ye abanyango na le 6 avril 1921 Molimo Nzabe kitire le 18 mars 1921 le 6 avril 1921 misala ne bandi tuna na biso ndenge eyaka pour le 6 avril 1921 ndem Mvuluzi Kimbangu ko bandane misala na mboka kamba le 6 avril 1921 da ko c'est 100 ans na misala na bandaki le 6 avril 1921 c'est ça ndenge tozo kende malembe papa wa sambula toyebi ke oza politicien te mais ngalo baba tozo vivre na mboka fo réalité ya mboka to lo baba mais na linga te to kota na to kota muzino te na kota na muzino te ngai na zamba ka botali spiritualité voilà nazo lobela likambo ndenge basali nyonso ya Nzambe oya Kongo toyebi président ya maki bango ezalaki pe kopesa mwa makanisi nini tokoki kosala po mboka oyo elongwa kotambola mabe
ekende malamu. Pourquoi olukaki mwa occasion wana te ya kokutana na ye kopesa ye directif po azali ne ouvert bato nyonso bazokota baobima na bango? Oui, ngape nayokaki ndeko moko abengaki ngai abi papa Sambulwa toki mokonzi mboka abengisaki basali ya Nzambe, est-ce que yo kendaki te? Mais parmi bango basali ya Nzambe azali banani tanga ata musala Nzambe moko akende kokutana na Tshisekedi? Tozwi le Mwanda Ntemi azalaki, Walesa azalaki, sikoyo yokana Lokula azalaki, papa yokana Mwanda Ntemi akei pona kombo ya Nzambe Pongo, Walesa ke pona Jésus. Na peska exemple sikoyo na yebite sikoyo tango tosangisi Walesa na Mwanda Ntemi bango nyonso basala Nzambe. Parce que Mwanda Ntemi kutoko ba oui azosambela Nzambe Pongo po Nzambe kaka za moko Nzambe Pongo. Mais Walesa sambela ka Yahweh ye want to bengi Dieu Lucifer siko Yesu to bengi musala Nzambe. Mais lelo mokili mobimba yebi ezotanga bango basali ya Nzambe. Bon, ce qui peut-être abengaki ba ngai na qualification na ngai na zwaka bango mingi ba dinosaure na terme. On se comprend? Ba dinosaure. Oui. Pour battre baso bo mamboke za bango denile sauti ko bimisa sekeleti. Ki battre baso bo mamboka banani? Ba pasteur. Siko o ba bengi si pat sekeli banani. Ya bengi si ka ba pasteur telo bibino nyonso basali ya Nzambe. Siko mosala moni mokonzi ya mboka aza numéro 1. Osoko face à la précision. Est-ce que vous comprenez? Faut baser à la précision. Mais vous n'avez pas yébine ba détail wana te. Aza mutu. Mais oui, tant que ba détail wana te, akobenga bongote. Il faut yakota. Allez le pa Nzambe koloma belé. Ya sambela Nzambe pour tulendo te. Yé siko le ko la sambela Nzambe pour tulendo te. Siko pourquoi batulwa ba mondate mbake kuna? Tia bengi si Mwanda Ntemi ka lokola donc père spirituel ya kado ya bano ki pe religion des za confusion. Or que mokonzi mboka atango za mokonzi mboka mona série ya Rwanzi Nganku azalaki na ba sage femme na ba sage homme. O bazalaki autour de lui pour na poser message na mokila molimo pe ko sambela babasi bayibaka nzoto bibalite mibali bayibaka nzoto basite. Vous comprenez? Mais mon kolokaka oyo nzinganku ayambaka ba missionnaire bayaka bayoko ndimisa Yesu nde kongo yango etikala na boloko telelo. Siko tango tata na biso Tshisekedi akeko yamba ba pasteur ou soit disant ba prophète pour kongo etikala ndenge nini? Alors pona komona ke pouvoir ya malamu pona ko simba biso na Congo ezosili utali mona Nzambe. Parce que ce que wuti na Nzambe okoluka ba pasteur te ba ko yebiso makambo. Nzambe nda ko tambuso yeboko. Pe soka ngiatinda musali yimta a profiter comme on a ye azwa tambote na ye to azwa enveloppe parce que bango nyonso basali wana message ma kango pesa o ya ko maintenir pona mboka na biso eza mo pasilika mwana po batu nyonso baolanda biso bayebi ke chef de l'état ayambaki batu nyonso mais papa wa Sambulwa elo ikamusaka na o nyonso yo yebi na spiritualité surtout na mamboka oyo esengaki moma ya ngonde bino nde to bande kozela bozwa parole oyo bisa mokonzi na miso boye kete tala boye pomboka oyo kangola mafo osala boye. Papa omoni mboka na biso d'abord mokonzi mboka tango ye abaki mboka a livrer na nani na Christ. Parce que tango a livrer na Christ aboyi mvuluski mbanga boyi pe biso bantumwa ya Nzambe pour tulendo. Est-ce que vous comprenez? Tout ça comme un sentiment. Pour ceux qui ont écouté le président de la République, ceux qui ont bengi la volonté na ye, na ko tuna Nzambe Pongo. Mais avant payer bengi sanga fo Nzambe Pongo sinalenga ye na nzela bambasi ke ba ko benga yo kende bo to ko kende te. Na vandi kaka boyo pa wa samba bengo na présidence. Na kei. Na loi Congo wa bipona. Présidence a bengi singai. Ngana lobi na kotuna mokila molimo bapesi ngai négatif nakenda kite nde bakonzi wana bazalaki bakabe ba imposer ke alonga pe na chaîne oyo nde Shabani record alongola na chaîne na ye
ba proposer na 1 million de dollars pour na côté na makambo na nyonso président Kabila roi divin boy mais nabi ke za bongo te ngana kende ko liya mbongo après temps ya ko za la roi divin te na même mukumbate so comprendre mbongo ko liya na yo mais misalo ba pesa kinga panza mi pour tolendo eko bebe la ngai na koki ko kende te so kinza mi pour ngati ngati ozomona wana ke na bomoto ozomona biso to sabata bongo te voilà papa wasambulwa ngambo memaki ngape na memaki ngambo ngo tango oyebisaka biso ke na Kinshasa awa coronavirus ezate na répétaka likama on émission po bato mosusu bafinga ngana kofinga ba mosusu baswanisa na koswanisa ngai lelo ezo prouver biso pe elakisa biso na ba forme nyonso ke corona ezate mais bato bafinga ki na momana bayi ko s'excuser te ke non ndeko 16 bo excuser biso to sala guerre bon biso to limbisa bino ezala ngo musala to sala mais pourquoi ba pays africain mais sous moi ba kaya mike zali mais ba africain baza toujours épargné et pourquoi kaka ba mboka ya mindelende eloko wana ezoboma bato muzo balobi eza pona climat yo koki kolobani matondo mingi papa j'espère que coronavirus ezali COVID-19 na lobaka ngo déjà na mission mususu omoni ba malaria ba typhoïde nyoso ba tiber ba diabète nyoso eza na kata COVID sikonde 19e maladie créée nde bengami COVID-19 est-ce que vous comprenez là papa donc même malaria ezaki créé même typhoïde créé ba sida créé ba diabète ba tiber et maladie oyo ezala danger na kata planète awa ezala ki grippe et yaka na 1918 na mboka na biso na Congo na 1918 grippe wana ezala na traitement vous comprenez mais na yoka bala ba masque te et lelo yo soko tangi nombre de personnes bakufi na malaria na bakufa na corona malaria leki pona malaria précaution ni vous comprenez mabele wana Europe ko se disparaître biloko nyonso bato basali yango eza bango moko mindele ozomona basali yango et pona ko éliminer bato na kata planète surtout que basala ki yango pona biso africain mais nzambe ya Afrika za makasi batikor na biso za makasi yango zo mona ezo sukisa yango biso banda bako ba yango twengena mala moi mafuta kaka mbila ba chemo makasa o meli esalini esili osomona mais lelo oyo neti na France même comme na couvre-feu 19h20 ko sana balabala te po ba tutanga ba kota ba boki mi pepe na bango oyo ko zezui et congolais soka beli africain kaka nyonso soka beli ake kuna raison nini eza corona osomona ake kuna babomiye bakoloba na famille bokomona corps wana te parce que bokozala infecté oso comprendre balongoli borgane nyonso bake kotsala koteka kuna mbongo ebele omoni loko basusala mpona noir moko te eza kufi na corona bazoboma bango na nko koboma naza na preuve na video mosusu ndenge bazoboma moto mpona malade ozomona naza nango me prochainement tokotia yango bazoboma mutu ko bazosoigne mutu soit disait batie basoni bakange maboko banini bainfirmier bazwa kobeta ye kosala banini mpo kata motema naza na image wana oui ozomona omoni maladi oyo eza kaka lokola corona soit disant coronavirus biso tobotama tokokuta maladi mosusu ekokuta biso oyo nyonso malade oyo biso tokokuta voie normale soki osali 2-3 mois ozali kolia oza kopirige te okokoma mobali akokoma na faiblesse sexuelle osomona la majorité ya mibali bakoma ba hémorroïde ba faiblesse sexuelle ba osala ba barin o ba nini parce que pirige ezalaka te oso comprendre OK nzoto na biso libumu na biso eza lokola mutuka moni moteur mutuka c'est un traité soka traité zate ebetaka ndenge libumu tozape biso ba noir tozana ba organe moko na ba mindele te banyama oyo ezaka na libumu biso na bokoko na biso tokomela Congo bololo tokomela basiki mais bato ba yibanta ko somba kisa banyama mais ba ndie basala kisa banyama
ceux qui bango basala na banyama te basala kisa banyama ngo pona nini mais là yango yo noir na 3 mois au melia mo pona ko évacuer banyama po banyama tango batonti basa kolia basa ko bebisa pe nzoto na kati ozomona. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,